Sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission Tolobela Mboka Congo na yango bande ko balandi émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino petika ete kimia ya nzombe tata ingela o mabota mabino. Merci encore une fois na abonné na biso ya Océan du Congo na ndenge bozali ko s'abonner vraiment massivement pe la bino nyonso bozo zali baku ya ko liker l'émission ko partager pe ko tala yango du début jusqu'à la fin pour la contribution ya République démocratique du Congo. Wana kaka la souci vraiment ya ko pesa bino basango ndenge pe mwana mboka moko alobaki ete maman Océan s'il vous plaît okokipe ko yamba batu musu na plateau po ete bo partager na bango yango na yebisa ki ndeko ete talaka nga penza malamu te pamba te nga la salaka bongo ba analyse politique kasi soko za la ba invité na yo okotinda tokoboya te ko yamba bango kasi kaka pona souci ya ndeko na lingaka mingi bato bali ba congolais balelaka mingi te po ezali émission na bango pe to bali balaka pona kolobela bango tala tina na kendeki pe na bokundoli pona kosola po to analyser mai mazali koleka la République démocratique du Congo précisément mai matali négociation o ezali kolobama ete Kabila Felix pe président Eli Martin Fayulu Madidi esengeli ba kutana ba solola kasi ba imboka Congo penza balingi yango te pe likambo etali marche pacifique ba Congo mani penza ba kolela balobi ete bango balingi so marche pacifique te pamba te bali na posa ko libérer ekolo ya bango yango bongo to ali ko sola na ndeko o yemoko ako se présenter liboso ya bino banso o bozali ko la na biso na molongo mobimba pe na fin fo ya République démocratique du Congo mbote mwana mboka. Oui, merci. Maman Océan. Moi mongongo no yoka la poete bato bakola ndo pe bipai na bipai ba miso pe moi mato esaka moi passe hein. Ah oui. Ah bakolinga ba yeba yo se présenter. Maxime Mingi Maman Océan, oya bino mwana mboka, Tamfumu, les résistants. Vraiment boyoki bongo azali bongo résistant. Mwana mboka to sondo le kambango ya poete bato mi bakomika ngala za résistant. Poto ki ba combattant, to zalaki ba militant, mais résistant sango. Ezala kapenza nini po ete bato baye batanga koloba moi je suis résistant ezala kapenza loko nini bino bato bolobaka mingi lokota ile français biso batamangala to na posala. Oui, Maxime Mingi résistance wana soki to telemelango tozoloba ngo ezaki no eloko oyo ezala ki ayote mutu mususu azu yango biso toko kosonete ke no tozala mopanzi ya bato wana yango biso to telema toujours na position na biso ke no eloko wana ezala ka ya biso il fallait to continuer toujours ko défendre intégrité na biso tina suka to ravi pouvoir na biso tina suka yango wana to lingaka mingi koloba kombo ya résistance. Matondo bingi bande kolanga cela veut dire tango bana mboka bali bongo ba résistant bazali bongo ko résister na mayema so bakoleka la République démocratique du Congo yambo toko tapena na mituna na biso oyo to memi openza lelo po ete to sola to landi o ti epai na yo na motel fikini bande kolanga to signé o matokoti botela ka mboka ndenge ne makabiso to za na choité mona mboka ige Tamfumu. Mais quand on voit que maye maleka la Congo, pambate lelo, toko ke ba négociation. Ba négociation boni o esalami na Congo, ce qui essaie aboutir na loko moko ko peta musoko yebisa biso. Non, ba kati ba négociation oyo toko peta su bekite na mona mboka Chilombo na Kabila. Toza contre yango to yebisi le président réellement Eli Martin Fayulu. Ce qui a ndimi ko kende ko négocier. Na bato oyo ba yibaki pouvoir peuple to pesa yesu chance te ozala autour na ye. To telemeli eloko wana tant que non l'opposition na ndenge atikalaki en tant que président Eli to kende na kapo wana to ko vendre souté autour d'une table avandi azopesa Kabila mbote avandi na bata Felix ba vendre autour d'une table to ko tika ko soumettre azwa responsabilité wana na part na mais soka lobi ke no ko zana peuple ba biso to ko lande souté donc to telemeli to lobi non batu wana to zana kata régime occupant tant que non va occuper pouvoir va occuper mboka na biso makambu nyonso ezana mabona bona contrôle na bango biso peuple to lobby que non le président élite kala na position no soki que non oyo kila biso ezala ba conseiller vaza pembeni no nzinga o vazo koso que non to vendre autour d'une table to yo kana non Kabila n'a jamais été sincère pour na katamboko même na Chilombo soki azaki sincère na ndenge to kenda ki na Javal biso nyo to vendre autour d'une table te okani que non lelo combat na biso fallait que non tolongola régime ya Kabila na batu nyonso bakende de côté biso bana mboka to contrôler mboka na biso to telema pour parce que no peuple na biso ba sentir que non réellement to changement mais changement exact tout ça na kata continuité mais lelo so que non moi mboka le président Eli alingi ko kendo vendre autour du table na bango biso to kondimango te wana etali engagement na yimoko
biso to tikali na position na biso toujours parce que to changer don pour mboka na biso mais mon mboka mekana lukasi komanyola pour ni pena bato boko boya yango na motema mobimba est-ce que boko mona teke ozala pe moko ya fungola pamba te balobete sengel bayoka la poete bitumba esila Felix alobi muto bande ko bloquer za Martin Fayulu badidi babemba balobi ezaka ka yende mutu mabe bosiko yepa ndimi alobi bo mabe obola tinga na ndimi to kende bino su peuple boko boya yango ndene seke peuple boko blocage. Non, peuple biso to yebi bien que non pouvoir wana mona mboka chilomba kendaki eza pouvoir nyamu ya muyibi o ya kotaki na contexte wana ya dit la deux personnes entre Kabila na Felix bakeko yokana bakaba se partager pouvoir na bango lelo mona mboka atikala ki na position de force na eza kino azana peuple na sima na mais il fallait tellement toujours na position na aza toujours radical parce que nga ndenge za boy même na kata quartier na limité wa ndenge baza boy bango ba yebinga de part et d'autre ba benga Fayulu Fayulu eza kombo mo ke no batu nyonso ba moni ke no eza modèle mais lelo so ke no a perdre position na yo wana donc a komi na étape moko ya faiblesse yango wana sikoyo a kozonga sima biso pe to kozonga to kolonga tout autour na ye to continuer combat na biso parce que peuple bango moko fallait to soit destin na biso na bo biso moko to se libérer ezate mutu mususu ya ko libérer mboko so peuple ba telemi makambo nyonso ko changer to tika makambo ko lela ke no to ke na église to pe sa chance non makambo pe sa chance ezate destin ya mboko eza population ye moko il fallait telema azo prérogative ne maboko lo ba ke non mais ala ke no na époque ke no mwana mboka le président li ndenge ba potaki soki na 5 ans na peuple pe ba mona ki keno na mandat na tango azo gérer asali mabe peuple pe ba za obligation ko bima na bala pour ba revendiquer ba droit na ba c'est comme ça sans cela biso to kotelema toujours na position na biso yepe il fallait telema réellement peuple ba za na simana ye ya ko bangelo ko moko te ya ko banga mutu moko te keno a ken état de faiblesse na simana keno ba keno négocier ko négocier ya yi tout le dialogue au sama na mboko ya obutisa na nini pour parce que les londingue za bo il faut que no peuple ba ye ba keno toze la te keno eloko moko malunga au gouvernement mwana mboka chilombo ekobima te pouvoir azwa ki eza pouvoir anyamu tant que non amoni que non comme na suka maboko na simi makila population na biso bazo kufa de part et d'autre yango alingi que non responsabilité na ye ako combler ngo ensemble na mwana mboka Martin bazala na no mesoki que non mwana mboka tali eloko na musika te ye babenga kae pour le moment ba benga aigle azana vision lointaine azo mwana makambo nyonso mais comment bongo na minute lelo ba mwana su aigle a moniter liboso ake kondima ko sangana na bato wana yango na ba mose ya biso to lobi non Martin alobaki yango bien c'est le Rwanda qui dirige, c'est pas le Kagame qui dirige la RDC. Et bon, les longs n'engeni à zone d'imalisu que non, pas qu'ils nous vendent autour d'une table pour les locaux là. Biso, to béticité les locaux là. Donc to PC chance moroté que non, à que nous sangala na batouala. Soit que sangala, on est engagement des moro privé, ils ont la biso population. Bandi ko balandi na banzi likambo yango peze ko beta moto fe peuple ba ko lela pe mona mboka ige Tamfumu alobi ye en tout cas na solo temps to ko lekana to ka boko luka Martin Fayulu m'a dit cela veut dire Martin Fayulu a solo za modèle kasi bongo modèle wana ye moka alobi aigle mona mboka siko to ke nan poete balobi ba misusu ba benga mama seza sayo Lisanga nde butako sala boye po yaki poza ye alinga kaka mbongo yango na ko sala boye est-ce que yo poza na même deux na bato bako imputer ba sayo Lisanga. Oui maman c'est bien sûr pas parce que mingi tant la nagana betendo ke de banezala ke no bango nyonso ba vanda quand ya Kabila c'est problème quand il y a Chilombo ils a problème na le président réellement Eli Martin ils a pas problème que no bango tout ba vanda autour d'une table. Problème est ça na 3 personnes mais yango wana te lobby que non peuple partout nga pas parce que na vendre sur place na vendre na terrain na tambola na ba fin fois ils la chango ils la wapi ba bombele ba parti wana nyonso ba yebi confiance na bango izaka à moi la mboka le président Eli Martin ce qui les londinga za bo ako cédé tellement manipulation wana dialogue non on va autour d'une table non caméra lelo aza modèle té ba kamola zoloba ya buto ibambo ba congolais asala ki deal na ye bisino to kena na Genève. Tu bêta ma bonne message que non oui lelo to gagner Paris to bloquer bata FCC mais comment c'est beau dire que non lelo biso tous on ensemble to vendu autour d'une table non yango wana so que no comme ndenge wana donc même bande ko nga diaspora autour temps na so wana bango baloba que no bino ba politicien botika ko zala ba fana kwiti ya kolanda batu soki que no comme si une étape on a to vendre biso nyonso autour d'une table en tout cas ngala opeza susu bekina ngate na mwana mboka président ili donc ngala hotel mawana que no biso to kende na position de force na biso ndé tout ça. Négociation moroté na bango ba yibaki bokonza peuple biso to travailler pour que nous to conquérir pouvoir na biso tam supe ko ko sala mayele ya mona mboka président eli alobi na poussa la pena bango pour ndoki pe ko kimaki na musika te alobi na poussa la poste ko na ibandenga ko kanga bango non
Moi, Mboka, tu le mona Kabila, tu n'as jamais sincère. Tout le monde en haut, Nakata Mboko, Kabila, tu as soufflé, tu as salani, tu as débauché, opposant, oh, nanana, débauché, il a dépêché, débauché de part et d'autre, et PC Beki a continué. Si Nenga Sali 18 ans, Congo bénéficie ni. Yango même que nous mon Mboka, tu l'ombo, Makamolingo Sala, Yango. Donc il n'est pas parce que nous tourne à Bango la minute. Attends, est-ce que balobi a président Sundoli Bango, monte ba mona peke mona Mboka, a Tamfumu Sundoli pe bande kwa est pour balobi pour la est ba tubaza bomoko hein. Non, problème à bon mon a est le président élit toujours à composer ça ensemble na bande ko na biso est mais kozala ensemble na bango zate que non les loto sangana pour na intérêt personnel ya individu peuple wana siko intérêt na biso za wapi ezate na fondement loko wana moi mboka caméra na biloko sali lelo aza modalité ils ça d'abord soni pas parce que na ya beaucoup de fil de part et d'autre bazo benga comment est-ce que un prisonnier politique a kopesa bino projet mo boke no boki no sangana bo sala dialogue bino pe lelo ke no neza bo bokozo ba négociation bo kende ko vanda ke no to yokala non to ça quand même sérieux muto ya yibi mboka ba congolais oyo asali ndenga asali azongisi pété ezapena ba continuer avant dinango azolia azomela azolala kutula kata ya boloko te azana ba place ba tunyo ba yebi lelo toko qu'on appelle 15 personnes ba bimisi abimi lelo pe aye ko vanda na biso lisusu autour d'une table ke noto yokana non tous la même sérieux le président Eli yoza président Eli réellement Eli tikala na position de force non position de force de la population ils en a simano et loko soki ke non o sali bavir moko lelo ndenge za wana ke non to raté. Même Mme Moïse déjà, position na déjà. Ce sont des commerçants, basés sur modalité. Bah kenda qui cautionner pouvoir Moïse, bito tika bango ba cautionner pouvoir na Moïse, va continuer combat na bango, mais biso to Hollande bango te. Yo oza egletika la na vision lointaine na yo. Monaka musika ndingo monaka musika. Ko bangelo ko mogote peuple baza toujours sima na yo. Biso sa yo, biso peut ko tika yo te. Soki ke no olingi penda ke no réellement changement radical ya na katamboko yo. Population baza toujours sima na yo. Bakotika ote ata mukolo moko partout obinga bango bakozala toujours pembeni nayo. C'est que mon mboka ndenge ozana boyo ozana esprit celui qui fait la paix prépare la guerre au bout une négociation. Oui, bien sûr, nga boyo une négociation pour parce que basakani na biso trop ba congolais tout le temps banda 1960 le lombo na biso ko avancer te. Ezake non bato bazokota na kati ya gouvernance à pays ba travailler na bokipa na katambo na biso to mona lelo ndenge za boye bana mboka na biso na est du pays bazola libanda accompagnement nini mona mboka chilombo lo bayke no azawana attaquer état de champ tout entier lelo ndenge za boye ba bomi au delà de 200 personnes au déjà bazo au delà du jour ba boma état de chaise et yel biso solution et état la solution mo côté et yo go empirir sous situation et ça la moi qui geno batia état de chaise pour parce que bandeko wana ya biso est wana tango ba marchaka batelema baye bakeno lelo nde ezaboy eloko oyo ezaboy bakendaki déjà dernièrement na Monisco babukaki Monisco bamonaki o ezaki na kati batelemelaki Monisco ayeko plaider na mwana mboka Chilombo balobi ke non biso lelo ndenge ezabo population na liro ba kende ba obenga na biso to za sukuna te mwana mboka ayeko sala plan na ye état de chaise pour parce que asala nini abomba bango peuple ba revendiquer sous ba droit na bango te babima te na balabala bavanda kaka na nanyo en même temps tomoni armée ougandaise bazana sol na biso armée rwandaise bazana sol na biso biti la bango ezaki no po ba ko piller richesse na biso dernièrement lelo ne ozaboy to utomona ngo Rwanda bazo ko exploiter gaz na biso batie électricité na mboka na biso na gaz na biso na la Kivu siko biso ba congolais par na biso ezawapi responsabilité au gouvernement omoni que non manque leadership au sommet de l'état eza justement que non amateurisme peuple basé lelo ko mokote président Eli yozo mona makambo na nyonso ko pesa bato wana chance moko te parce que mutu bazo luka lelo eza mutu na yo ko vana bango tour d'une table ba dimne gaz no et sili mutu muso ko loba azati parce que on dimi ko sangana bango oui au sacrifier peuple moko donc peuple ndé siko yo bango moko il faut que no ba se libérer ba luka te leader que non oyo a reporter bango mais donc bango moko fa ba décider mais tant que non eza moment est important ya ko saisir la situation là zonga sima tala ke no entourage no soki ba conseiller na yo Lisanga Bonganga ba yana ba conseiller ndinga wala ke no to vendre tout d'une table to négocier na bango catégoriquement il faut que no ko balayer situation wana toto tchango na mo Panzi to kende liboso na combat na biso ndenge za boy nous devons mobiliser le peuple nous devons travailler pour la libération de notre pays qui que soit donc quelle que soit la durée de la nuit, toujours le soleil apparaîtra. Donc, tu as l'embaté, tu as baissé ma boque na biso pour na combat na biso. Tu as l'embaté, bande kolanga, mon amboka lobil kamoko et mon nene que ce soit les durées de la nuit, le soleil apparaîtra. Yango toko ibsa président il que to l'embaté mon amboka.
réfléchir malamu soki eza pe ba conseiller na oseki baza bato mabe mwana mboka vraiment okundoli likamoko ya makasi lobi lelo oyo Rwanda eko salela gaz na biso bande ko na ngai mwa mikande ko défiler awa ba utu ko tindela na kana lombango awa balobi ete Felix bakele ko négocier lokola biso tozala ba industrie te ba minerai na biso za traité na Rwanda oui tout à fait ils a passé yozomona ils a passé biso toyebi likambo wana to moni yango donc raffinéa ya matière première na biso ba koma ko raffiner na Rwanda ils a soni tala dimension moko na biso donc mbo na biso komi nango ke no lokola na prima ngondo do ba teki na bango mboka ndenge za boye n'importe qui donc akoya kino leur responsabilité ya mboka ba peuple bango moko ba vandi yango na osenga mamo c'est responsabilité za na jeunesse au moins jeunesse congolais ndenge za boye au lieu que no to ke no vandaka ba bar to mela masanga donc to la nate information donc agene makamona ni oso mutu ake ba vandi na ba chéri na bango ba yebite histoire mboka la bango ça passe ya mboka déjà ezo lobela bango lo côté soki yo jeune au telemi ozo sa bango ke no boye azomona ke no lokola distraction atika bango non mboka wana mbongo wana oyo ba dirigeant wana bazolia iza mbongo na biso contribuable za ya biso mais peuple fa ba komati na niveau ko yeba ke no eloko wana ne ba tamola na ba cortège wana iza mbongo na biso iza mbongo na bango te baza mwana musala baza ba misala na biso bango ifale ba yeba ke no ba rendre compte biso so to moni ke no ozo gérer mabe to za capable ko telema ko bengana ke no non est-ce que peut-être Kigali et banda ko kende ko gérer ka biloko na biso ba mine na biso ke ba traiter ko ba ina na Congo mais wana ka secteur ba économie ya mboka comme na gona de ce que Rwanda zui Congo hein mais yango yo eza kutu eloko kuta okamwa te parce que to yebi bien que non bango ndenge za boye alobaki bien que non aza frère na ye entre la mien et le frère le choix est clair muta bien reprotéger eza frère no pour na frère ko trahir te ba congolais ba bami na ye oui ba frère na ye mais c'est ça eloko to moni yango wana yango elakisa mi lelo que non ba vie na biso ba congolais donc jeunesse ezoleka nango ka boye na ba ventir peuple biso moko il fallait to telema tozela mutu moko te que non a kobundela biso moko il fallait to bundola tozala au fulu mure to yeba ko dénoncer place nyoso mabeza sans cela to bandolela tango to bandolela pe que non ba ventir toujours de continuer mboka na biso parce que mais mon mboka na bendolo mama loba mukene sekano soki na jeunesse na opona ni pete ke bilo pe bosala raki boba na pe ko sala ba matinée politique ya sensibilisation ya bilo moko ba jeune ça ko dépendre na ba parti politique poni bosala ka moté oui maman océan nga personnellement nga nazala kata ici d'été mais nga na soutenir la vision ya président Eli oui makindaka to soli net to discuter na ye mais néanmoins parti politique non nga nazala parti politique non te pour le moment nga na travailler na jeunesse dans les fins fonds na yebisaka bango tala ke nombo na biso moko il fallait que notre travailler tous à la boy to landa te ke no ba parti politique o boy donc éveil de conscience c'est ça ma bisika na yo ko kele ko sensibiliser biso pe to ya to pesa ka yo pe mwa maboko po etelo ko ngeke de liboso parce que to ko tika ka ba politicien boyete po ba politicien siko boko mona ke ba ko ke pe na course na bango pouvoir mais siko peuple oyo e ko ya ko voter bango lobby tango boko kele ko sensibiliser bango esengeli pe bo benga ka biso pe to ya ka to accompagner ka bino oui merci maman na problème wana po parce que eza travail mo to sala rango ke no à la base na biso on a to planifier on to yebi biso mo ndenge non to travail mais prochainement avec le temps toujours to ba no inviter yo pe oyo connecte non to solo là parce que eza travail mo ke non en sous coulisses to travail na jeunesse oui bandi ko balandi boko yo kapenda ke ba jeune ba moko pe ba bandi ko kende ko salaka moi malé parce que ko bimisa yango na poisa boy parce que ba ko boma poete ata ko bibile lobi ata ko bakima kina Yesu kuna na Egypte sengela ko zipa ena bilamba poeta kola kite soki mona na kolite ko bimisa pe na lombango ali parce que bandi ko langa e ko soa e ko sala pasi penza na République démocratique du Congo na komona ka makambo ete kolo munene lokola Congo armée nango ba minimiser yango donc armée na biso ko sesa etumba STT pe bomoni ete ba minerai ba biso e ko le traité la Kigali c'est quoi yo muto ko landa biso o moni te ke ba yebisi biso mbala moko ke République démocratique du Congo e komi bongo moko ya province ya Rwanda cela veut dire que makambo nyonso ya Congo eza traité la Kigali bongo ya boy peuple wana yo la pongi okoyi ko telemate mona mboka nini nisu okoyi ko loba na mai oyo matali mapinga inso oyo ekoti bongo na République démocratique du Congo pelelo Goma et comme bongo zone rouge. Est-ce que Zali a solo Goma comme zone rouge pour la catastrophe naturelle le Salamaki? Non, ils ont déjà un plan à bango déjà. Biso, il fallait tout téléma. Parce que le problème de balkanisation, il y a un problème minimisable. Le problème est réel. Les Londoniens, tout le monde qui a dernièrement, l'ambassadeur des États-Unis, Nzita Amer, azotamula départ d'autres comme un vice-président. N'était au normal, au moment où l'ambassadeur a sa déclaration, ou bien vandi na officier militaire au sa réunion na bango.
avant dina bango. En tout cas, donc mboka na biso est comme na niveau moko que non, tout est par terre. Donc manque de leadership au sommet de l'État. Peuple biso batunde il fallait to bunda pour un changement. Ce qui était donc ils a pas si to kolela pe mukolo pe za que non, bango benga na biso ne so pe que non bobi mamboko so ezala kabinote. Donc yango wana que non, il fallait to téléma, to yeba valeur na biso. Sans cela to laisser aller que non na mboko que non, mutu nyonso aya na marque moko boika que non, lelo akoma ko diriger mboko. Non, il faut que non biso moko to destin na biso na maboko, surtout population. Likambo ya mapona mi mwana mboka. Likambo ya mapona mi ekondongwa. Kuna pe mboso dia kwanga bimisi pe yeba biloko. Tomoni pe bato bako kene pa na pai balingi ba reconduire kaka seni ya nanga poete balobi ya vice premier ministre ya biso kuna intérieur akele pe ko gumba mela ba ko senga ba maboko donc ba ko bimisa mo makambo. Est-ce que maponami na ndenge okomonela ngo yo pe ko sepela ke maponami sala maleso na 2023? Non. Ce qui n'a pas les zaboué, problème maponami, tout le monde maponami. Maponami est banagi 2006, bah yiba victoire à peuple. Oh Jean-Pierre Mbemba. Tout le monde en 2011, même moi. Tout le monde en 2018, bah yibi maponami. Les longs zaboué, ceux qui n'ont peuple, biso tous a déterminé, biso moko il fallait que notre pouvoir, tous à la pouvoir na biso na maboko, to conserver pouvoir na biso. Pas parce que na maponami wana na condition oyo que no lelo à lire bazo kende pour contrôler CHAΗNE, bah contrôler le cours constitutionnel. Pas parce que bah publier les sous que non. Oyo aza sur place. Non. Ce qui te ligne pour que notre libérer mboka na biso peuple fatos à la vigilance à la déterminer. Toyeba que non lelo oyo elo kama lunga ekobimate na CHAΗNE wana. Ce qui pona osikoyo oko proposer bango ni na place ya maponami. Non, na place ya maponami lelo ndenge zaboye. Parlement wana toyebi ndenge parlement wana esalamaki. Kanya kezo tambola kuna. Parce que na normalité ya makambo to comment na jamais en plein législature majorité basculée qui n'est pas ngambo mususu. Il fallait au moins que non déjà corruption kanya ka etamboli na ndenge etamboli wana parlement to kopesa bango confiance mon côté. Donc discussion wana ce qui que non réellement que non sérieux eza pona maponami to kende que non ko lelaïza la té il faut que non les vrais confessions religieuses pas discuter situation wana mais sans cela to ko kende que non na cadre moko boy que non oyo batwana baza sur place pour contrôler gestion en annuel ya CHAΗNE wana parce que vous allez même pour nominer ça en 2018 to kolela lisusu kaka peuple va vandi pe bazotala na bango. Bon pourquoi dans le bozaka na société que to bunda to benga l'occupation après to élection? Oui, vrai modèle ngona il fallait que notre bunda so peuple toza conscient ngo il fallait to benga la na occupation vraiment pour nominer malunga ko salama sans occupation na katamba parce que so to keka na kata occupation to continuer toujours kolela. Nana nyala akomba na biso bande ko balandi oyo ezali émission tolobela mboka Congo mwana nyonso ya Congo azali na droit ya koleka na koloba na likanisi oyo azali nango ya mboka na ye pamba te mboka ekei déjà bino moko bomoni ete bibundeli ya Congo moboko ya Congo minéraux ya Congo ekende siko ko bana ko traiter yango na Rwanda nyonso na po Felix abatela bokonzi oyo azwaki ya malamu te sikoyo mukolo nini Kabila kokende po ete IDPS bino bolobi ete bolingi Kabila te boza kofinga bolobi aza Rwandais mais entre temps Felix alobi ete base boali banyama ba Rwandais nde bande kolanga siko est-ce que ba okanga Kabila est-ce que Kabila kokende e bongo na lolenga bo congolais to kende lisu na maponami 4e penalty bozo mona teke Congo ko pola kaka to tele mabiso banso peuple congolais ba libéraka peuple te peuple moko nda se libéraka talatina to betaka mbela chaque jour pour la kolobela belo mwana mboka to bali ko kemoke la suka nga pena na ngena yo kana obimisa penser na yo nini penza etinda oke olongo esiki ozalaki ponga na bimisaka na vérité nga la se bale boya mbindo pamba to akine sika moko mais loko nini etinda ki yo olongo ne sika wana otikala yo moko obanda ko kende ko salaka musala ozo sala ya risque ya ko kitaka ba milliers pour la ko sensibiliser ba peuple ngo pe moko ayoki yo moko a rejeter moko ayoki yo. Pourquoi olongo ki na place wa? Bon, maman c'est ya la yebi karayo za mon Panzi sango munene na moka. Parce que nga so na longwa ki parce que na mona ki combat na nga o na bundaki il fallait te soutenir eloko oyo ya valeur. Mais tant que non mutu na zaki na ye atikinga na nani bon nga mo na moni que non na ba vision na nga il faut que nous soutenir ba valeur. Na tikala na nous mais nazala nanu na vision ata ya président Eli nazala ne yamo ke no pembe ne bien si que non le longa nazala kati non isidete mais nazo soutenir vision et combat na ye tozala nanu ensemble na ye yango siko lelo ngala koma ko zo risque nanga ya ko kita ko so na jeunesse parce que na simalanga nazala population non mutapesa ngambo ngote mama seya
tolingi polele ya polo bitoko ka ete mosala o bomona ka Tamfumu sala ka ngai nde mutu la finance. Non, natika ozona ata soutien moko na noté. Natika ozo soutien moko te na tambola kala be faire personnel nga moko na kiti na ba fait fond na ba côté on a kendaka o na kutana na jeunesse na ngapo parce que oui, c'est ça. Yango wana ozo mona keno biso toujours ti tango keno tozwa destin na biso na maboko peuple bazala toujours déterminé biso to travailler to tikate donc mboko yo lelo ba président liba kozala te biso toujours ba to continuer bitumba oui lelo papa norongo na azate lelo biso kaka il fallait to continuer bitumba il fallait to continuer toujours de dénoncer parce que to bebe que les autres ont la carte occupation wana eza bon mamate jusqu'au mois l'opinière même dans cadre d'institution du pays même dans cadre d'administration na biso il y a toujours des étrangers au bazo gérer mboko na biso donc il fallait to bunda po to longo la carte occupation sans cela vraiment to banda là et puis génération rolega pe et ba président li leki et génération na biso to continuer toujours là sans toutefois libérer mboko na biso donc il fallait to libérer vraiment mboko na biso réellement et comment vraiment libérer na combat bande ko balandi to ko ke moke la suka kasimo mutula moko yepona tuna ye mona mboka est-ce que yeba pe histoire ya Bako parti moko ya Bako o ezalaka ya ba papa Lumumba. Bon, l'histoire on vraiment la mozindo ne amo que non vraiment na maîtrise en hauteur. Bon siko tango balobaka Bako wana yo nini komela ka opela na mutu tango ka Bako. Oui, à Bako so totali Bako totali combat ya nani ya Lumumba. A Lumumba ba combat na bango bazala ki bazao bonela mboka ta tina ba âge ya 30 ans avant 30 ans que non mutu aya okufa vraiment pour na mboka oyo mais soki lelo que no alamuki place akufa wana tali mboko oyo abimbi kufa ki pona komba mboko a regretter a kolela otala ke no vraiment ezalaki ke no erreur grave parce que mbona biso lelo ndenge zaboye ezana kati ya poto moko du jamais vu biso mo ba congolais toza sérieuté biso mo ba congolais tozolia na ba rwandais na ba ougandais na ba burundais na ba tanzanien tozoteka mboka o mona ke no ba individu moko boye ba vandi ba sala complot ke no ndenge zaboye ngala kota kuna na sala nini na iba na zo mbongo ba opesa miette mais richesse wana eza ya biso moko donc ndenge peuple oyo toza pays riche mais population pauvre donc tina dimension moko ke no o mona ke no ba dirigeant oyo baza wana liboso na biso ce sont des traîtres baza sérieuté balingi peuple olandaka bango te tozala bafana kwiti na bango te ke no kolanda ke no akoleka bo betele mbo président non tolonga kata distraction wana mbongo wana soki toyebi ba valeur wana eza ba bien na biso eza ya bango te. Merci bandeko balandi to komoke moke la suka tango na tuna ki likambo ya Bako ezali poyo ndeko ozolandanga oyeba pamba te lisitole ya Congo ezoke na mabe jeunesse na biso eza na tango ya koyebaka lisitole wana yango tolobiki na océan du Congo ko zapete pamba te to kozongisa mwa malako mingi po ete bana na biso bandeko na biso oyo bazotelema poto sikola Congo totambola bango elongo mwana mboka tokompe na suka nini okoyi kolobala bandeko na ba jeune pe nini peno okoyi kobeta mbela na mokolo ya lelo na manso tolobi pona ekolo wa biso Congo. Oui, merci maman Séan. Lelo peuple il fallait tozala vraiment et ça la passe mingi surtout biso jeunesse toye baba valeur na biso tolonga vraiment la kata distraction et loko wana tout le temps na se sera jamais kolobelango sans cela to robanda kolela to tikala ba fana kwitite to sera toujours vigilant mboka iza ya biso eza ya batu mususu te histoire mboko eza biso jeunesse na biso to sera te jeunesse moko okenda ke no to vandi na kata ba distraction to meli ntsamba to meli lotoko to meli na nyoto ke to lali to lamuki lobisu to bandika kolela biso boye to zana musala te zana il fallait to telema to zo destin na biso na ba to bunda pour na mboko to zo vrai changement changement non to kende ba marche pacifique te lelo ndenge za boye il fallait que no to bunda vraiment to récupérer pouvoir na biso na maboko to kende vraiment na révolution populaire oyo ke no lelo to yeba ke no mboka na biso ezana kata occupation soki kaka to vandi ka ndenge wana to za toujours na kata distraction na kati ya bilela to banda kolanda to zo 5000 francs pa peso 10000 francs et ko botine loko moko te donc to telema pona zo destin na biso na maboko soki lelo baloboza tata mokonza mboka nini ya liboso ko sala ni la liboso na ko sala eza justement que non lelo eloko liboso il fallait que non to protéger dans nos frontières na biso na frontière na biso to tonga mire eza na que non lelo eza simple biso moko to contrôler to yebi déjà identification ya peuple na biso to yebi nani aza congolais nani aza congolais te to ko effacer fichier wana toujours lelo ndé ba biso moko bana mboka to ba contrôler mboka na biso
tozala sérieux na kati mboka na biso soki ke no toza sérieux te et kozala passe toujours na kati ya batraite président de la République na kotia liboso barrière na kosala boye na kosala boye nga so na comme président de la République na kotia barrière na ba frontière na biso mire d'abord nga na kosala d'abord guerre na Rwanda parce que Rwanda eza batu oyo bazo bomba biso eza ko bomba te il fallait que non tosala guerre na bango to take bango non il faut que to take bango to take Uganda to take Burundi to take ba pays frontalier oyo voisin na biso oyo bazo yiba richesse na biso po ba yeba bien que non biso toza déterminé ya ko contrôler mboka na biso tozala te que non lelo ndeza boy to protéger Rwanda on dirait que non toza complice na Rwanda yango na ce qui fait débat yango na lelo ndeza boy ozo bomba mboka na biso po parce que Rwanda akoloba na n'importe quoi yebe que non ambassadeur lobaki dernièrement a minimiser autorité na biso bazaki protéger biso to marché la police et gazé biso et bombi ambassadeur zo continuer na aventure na pona ni parce que toujours na protéger Rwanda toujours banga Rwanda toujours za dessus na biso non il fallait que non to ça la face na bango pour ça to ça face na bango ba kozonga sima. Merci mwana mboka lobi soki aza tata mokonzi ekolo akwatake na Rwanda kasi bango pe pembe la président est-ce ba opesa bango bokonzi po bamoni ke bango tout sosi ezaki batake Rwanda batake Museveni bolongo na mboka la biso mwana mboka tokoma déjà la suka mais sengo malobano ezolinga kotikisa nga yo te mais TV zangonga nini be ko koloba pe numéro na téléphone na yebike tokobi pe anya misoto lobela Congo na tango nyoso ko bana koleka na tango nyoso sali kama mobiliser peuple nzela epesa melo. Oui, merci maman Séa na sepele mingi vraiment talaka ka na ndenge osali sacrifice vraiment ya goya ko lukanga to solo la masolo mboka eza vraiment na remercier mingi maman Séa na remercier mingi vraiment. Numéro nanga isa plus 243 90 52 74 843 plus 243 90 52 74 843. Moi dernièrement appel sensibilisation mobilisation na bato balaka yo. Oui, ngala sengira que non peuple tous ala toujours déterminé. Bozala toujours na combat o boyebi combat yo tokotika ngote tokotika ngo mokolo ke non to libérer mboka na biso mais sans cela to continuer toujours ezala ka moko na Boketshu oyo ba taliban ba lembo Felix ba diaspora oui yambo Boketshu biso toza de cœur na yo to soutenir yo dernièrement ngala zala na vient nga commandant Léon hier vraiment zala au four moulin diaspora biso pe to tika vraiment ba division wana parce que na kata diaspora to e ba kozala ini totika kolia bambongo na ngambo wana après que non lelo bandeko na biso tozala te ensemble lelo comme moké parce que dernièrement commandant Léon uta ozwa avocat moko na Élysée ya munene basengi 1000 euros na 1000 euros wana bino nyonso soki bozala lelo eza lundi nécessairement ezaki prévu fallait que non akutana na avocat na pour pesa ye bana ba entamer procédure pour ba s'acquitter na 28 jours oyo que non ba retakier mais yango tozo senga que non diaspora bozala toujours unis ya yambo combat na yo eza combat union so biso nyonso to soutenir yango toza na posa changement ya na mboka na biso toza vraiment ko soutenir de cœur toza vraiment ensemble na yo bandeko balandi wana penza bolandi mwana mboka Tamfumu molobele ko Congo mobundeli azali bongo ko sensibiliser ba jeune azali bongo ko atiki nyonso azalaki pena moto o lelo totangete tokotangela mikolo mizali ko ya metanga monaki mutala malamu te alobi antuka na longwelanga mais soka azalaki jeune ya moyibi o alingi mboka leta ngaka kangama na epa ke ipene sika ya mbongo mais alobi nga na tikali na ngai moko la sensibiliser peuple langa jeunesse à Congo boza na droit ya kosimba ndeko na bino botambola elongo po ete to libérer mboka ba libéraka peuple te tika kozwaka 2000 francs tika kozwa 10 000 francs 5 000 francs na simo ya kobeta tangwa okei pe ba beti yo osale loka malonga te. Congo appartient aux Congolais. Oyo ezali émission na bino wape pai to sombitela kama kanisa sika moko pona lobadati na mboka. Bipai biso bozali waya mbotoza na yo ensemble. Tozo c'est la vendredi. Soki to moni eloko moko esalamite na Congo to kosala marche na ambassade de France. To kosala marche oya kafu tozo lengela yango soki to moni eloko moko esalami vendredi te. Matondo mingi na yo mona mboka. Merci maman Séa. Vraiment bandeko balandiola to komina biso na suka. Merci encore une fois l'équipe technique wana moni bongo Kabuya l'homme puissant, on échange pas l'équipe qui gagne. Merci à notre coordonnateur d'Acosta Mondele El Campo Dieu n'aima jamais. Merci na Pape Dieu directeur recherche stratégique et merci na Sango Mokonzi para bemiso babiso et binonyo so bolinga biso partout vous êtes que Dieu vous bénisse ingeta la bananvolozi. Merci encore une fois na Juka M na Florence Maman Célestine
partout bozali mama Jawa assalamu alaikum na ba musulman nga Anita Babe il faut que yo moto soki nzamba zongete tokokoba ka pona kobundela Congo tikilo tokolongola Felix na ba Rwandais que Dieu vous bénisse bye.